mwana Kongo tekra kabaka mpopa binda mene mkisona idina mwana kumba melikombo mayala ndena mwezila la mfuma nkambu itatu pambuta ebaya ya igenge keno mutatu chamase ingeta lelo na yelo sise pana bino juste pour qu'on lance invitation qu'on a fait ya Vitakimpa vous allez na yango précisément à Londres le 3 septembre 2022 na ye pour qu'on lance invitation na ko inviter na kesa nyonso pe bande ko nyonso on a fait ya Vitakimpa vous allez na yango à Londres le 3 donc dimanche il y a le 3 septembre 2022. Ezali na adresse qu'on a fait Sabino, Ezali Tottenham Community Sport Center, Tottenham Community Sport Center, numéro 701 et 703. Ezali na Tottenham High Road, London N17 8AB. Donc on répète avant le souci. C'est allé dans Tottenham Community Sport Center, numéro 701, qui 703. C'est allé Tottenham High Road, London N17 8AB. Ba numéro ya contact ezali 073 66 99 29 55. Numéro ya contact na Butamaya na Lukombo. Répétons aussi c'est ali 073 66 99 29 55. Numéro de sa contact ya Makaba ezali 079 5 10 59 853. Le numéro de la contact ya Nzita Ezali 079 44 39 38 96. Donc ba numéro wana Ezali ba numéro de contact na mutuniso pour ali okoma pour participer na feti ya Vitakimpa. Ya Vitakimpa azali moko ya bakulu na biso to bansetre na biso moko oyo azalaki prophétesse abundila pona mboka na biso pona liberté ya mutu mungi. Donc mutu nyonso azali invité pona koya kokumisa kulu na biso to ancêtre na biso ya Vitakimpa oyo amipesa mbeka pona biso batu mungi. Donc mutu nyonso azali bienvenu na mkinzi oyo ya Vitakimpa. Ezala wapi ezala esika nini ozali awa na Angleterre to à Londres, vous allez vraiment bienvenue. Adresse oyo, vous allez faire adresse oyo pour ça les laka, pour Luwaka, sika oto Luwaka, salle oto Luwaka. Chaque dimanche, on a zikwa et bandaka. 12h, 15h, chaque dimanche. Mais faites les amis pour banda de 12h, 16h. Donc, de 12h juste 16h juste. C'est fait. Alors, nous tenions ça, bien autour-là, avec bienvenue, pour bon message, tenir Vitakimpa toujours les alaka, et jaune vert. Donc, il faut tout, c'était les manas jaune vert, Mokolana, on a pour commémorer, pour célébrer l'anniversaire, la mort de Vitakimpa. Donc, bienvenue sur tous amis, bienvenue. Petit suba yenge na bande koni sobili esika bino bozwami pa bino bozola ndela en tout cas mukolo malamu tokutana mukolo wana ni 3 ya 7e mois oyo na feti ya Vitakimpa matondo biza kono muyenge ingeka.